Lumière Kaboulo TV, Lumière Kaboulo TV, Lumière Kaboulo TV. Réflexion avec R9, Fabrice R9, Fabrice. Mobali Madeo, Balingaka, moi c'est l'Olanga Ninyango, Nengosa Salanga Yeleki Makasi, Kaboulo TV, yo, Lumière Kaboulo, réflexion. Réflexion, double CD Fantomas, Mayo. Il est là, il a toujours. Barbito s'abonne, chaîne les amoko. Ça c'est dit, Maboko, t'as un an à s'abonner. Bon, mon yango, YouTube, aux Zavana, Moko Gaga, réflexion, trop bandé, réflexion, lumière Kamboul, Yangwana, Balai qui est ça la biso bien. Tous en ciment pour. Et ça la G. Bongo. Toujours. Réflexion, Lumière Kambolo TV. Chaîne les amoko, vous s'abonner, vous avez décidé Lumière Kambolo TV. Bonjour, Nabiso Banso. Les alingan de Konabino, Nabengami na Kombo ya Kambulu. Na salaka na émission na chaîne télé Oye Bengami Réflexion. Chaque samedi na 19h30, vous pouvez biso kuna. Bonjour mes frères et sœurs, c'est bien moi votre sœur Isabelle en direct de El Milouz. Naye liboso na bino bandeko pour contribuer aussi na motuna ya semaine. Mais avant na banda lokola bomesa no j'aime saluer les miens aussi. Mbote na yo papa Lumière Kambulu, mbote na bino la team réflexion mes frères de partout où vous êtes. Vraiment tout saluer le beau tamounene, que Dieu vous bénisse partout où vous allez. Sans oublier on a de moi-même na benga ba de cœur ba de dedans mbote na bino la babone na biso mbote na bino ya ebele esika ekuta bino na saluer la bino na ya kapena na esengo na motema parce que nous avons ba de dedans ba de cœur ba de moi-même toujours voilà papa Lumière 3 différences. Il y a mariage. Tous allez na religieuse, tous allez na coutumier, tous allez na libala ya mairie. Déjà, merci beaucoup maman bébé parce que vous expliquez très bien na kolandaka derrière na yo malembe parce que il y a des choses où on a yebi, il y a des choses que on a yebité. Yango na sepelaka na réflexion ezali école munene otoza na pe biso ba oyo pona ko apprendre. Voilà, toza vraiment on a besoin d'être enseigné par vous que vous avez déjà beaucoup de connaissances, s'il vous plaît, venez boya kusunga biso to solo la kabilo ko ya boye. Ngai naza vraiment na boye mingi makasite, je peux dire comme ça. Voilà. Nazalaka mwana na ye na mwa ba réponse moi milai mais nazampe limité. Voilà. Mais libala oyo vraiment ezali na makomi étant que mwana na Nzambe dans la tangaka Bible libala coutumier ezana efficacité makasi. Biso to sala kalibala coutumier. To sala kalibala ya église, to sala kalibala ya mairie. C'est bien bon et ça bien. Tokuta moi na kozala kana na naza penende na chukolo ba explication mingi na pesate boya kosunga ngai kuna yeba mwana mozindo. Mais libala ya coutumier ezali biblique. Tomoni effectivement ezali na basali oyo bachindaki bato babalela bana na bango basi et pona kozala accepter na libota ya mwasi et pe pona bango kozala d'accord ya kopesa mwana na bango kokende suka nango basalaka dot bapesaka oyo ezali bosenga ya libota wana. Na biso na moya lelo topesaka mbongo
topesaka bamakuta topesaka tout ça oyo biso nyonso toyebi oyo topesaka mais soki tolandi na makomi tozomona bazopesa biloko nabengango kaka na globaliser yango biloko ya valeur bapesa babijou bapesa banyama bapesa il y en a aussi il y en avait pardon beaucoup de choses ouais donc eza penza utile ti bapesi bongo bakozwa mwasi bapesi bino bokena ye ça veut pas dire que bosombi basomba motu te babandi kosomba baesclave à l'époque na libala ezalaka esclavagisme te batekaka motu te ezali dot ezali comment je peux dire ezali mibeko hein eza mibeko sikoyo mpona nalobela religieusement nayebi kolata voile kolata alliance naza penza na baélément nakota na esika wana te pour pas dire de bêtises soki nakoti na mairie nayebi ke tobalaka libala mairie mais naza penza na baélément mpe te vraiment comprenez-moi que naza vraiment na baélément te naye kopesa oyo nga naza nango odoniki ona nga naye kopesa oyo nga naza nango oyo mosusu wana s'il vous plaît boya bayaya boya bamama bapapa boya bo éclairci biso en peu po biso baoyo mpe toyebi mingi te tozwa mwa moke esika wana donc mpo na ngai eza wana ezali ke libala ezali vraiment coutume soki papa effectivement obala osala coutume te opesa doti te obala te obala te donc il faut considérer yo obala faut que ça doti donc voilà mukenga nazalaki nango yangwana merci beaucoup pour na mutuna papa Lumière merci beaucoup leur réflexion de partout wana nzamba lola a continuer ko battre biso à la prochaine ezalaki ngai wabino El Milou.